Na komina tembe, tembe na mosala na komina tembe, tembe na mosala. Balobi lelo eza featuring fimbu na tumba tumba balobi pito pale na ZM lelo. Blanchard Moussira zo continue toujours comme marquer respect à lobby. On a ndeko moko na sima. Ya tika ken pena bele kizengit. Na mwana kitambo comme le Mobutu. Ndeko ne mususu ya Blanchard Moussira ba porte plainte. On porte une plainte pour la lobisa ba mineur. On a le dossier à bongo fort. Na lela dossier bongo fort parce que ngana osamba mingi te me kosamba siko na tata mwasi na bino fara ngasi ko na filmer bino lisusu na yesu na image na tiango yesu na internet. Tata mwasi nda azala ana comme défenseur nanga ngande na bengaki ye banini mwana oyo anyoko libiso akanga lupango na so bambule belé tela tata mwasi ndenge na zo nyokwama kai pona kosenga il faut to filmer nyos. Mais quand même azasu et pas na bango ta longo comme na bandela zo parler balonga chebino bongo teke otongi geto chebino après ba locataire ba pesio mbongo ya garantie ba pesio garantie na bango yo garantie wana ke lukela ngonda ko côté mususu mbongo ba futa na fin du mois yango zo futela kuna wana l'action longo chebino oh yo bebe mve wana ben mve wana mukia zaka nango ben mve mukia zaka nango Obi BMW wa mukia zaka na ngwana. Ah talande ko nanga zo seka. BMW ana fisto ça c'est atamboli nango trop. Oto beza fisto ça c'est. Fisto ça c'est atamboli nango trop. Papa ne koti. Pesa nga téléphone nanga wapi yango. Papa ne koti. Mosaka soki makambu na oloba ya BMW za lokuta pona nini osela ngo droit de réponse te ke kara batu ya sai osela ngo droit de réponse te pourquoi ozola kisa batu ba papier mo ba cheka photo no likolo o ba buku na nga lupango ata kutu batongwa kitambo bazawana babike mosaka nanu ana difficulté osombela mutata secret bongo ba mapango ngo mbonga mapango ngo azu yango wapi ngana na ba pali nala makambo ya zoate na vitiake. Comment na papa Chéra lobby article héritier relève. Papa Chéra article relève lobby asa grand esprit héritier Watanabe yo tigali yo num toza la relève na biso. Mais pourquoi pas faire parce que faire ego là azaki mwana tsuka ya wenge 4x4 ans bazalaki ensemble. Héritier aimba na mikwa papa chéri, héritier aimba na mikwa wera. C'est normal. Ba pesa e pouvoir. Petit ça klenga na oti poto na tamboli ba boîte, na tamboli be kala danja ba congolais. Héritier watana bazo mériter. Pouvoir wana ba pesa parce que degré mi ange mi démon ezo beta na ebisio. Mwana mobali ana héritier en tout cas félicitations. Soit, à part héritier, bah, ça peut koko na bango bien affilé ça là bien. À part héritier, koko na bango bien affilé. Parce que na ebiso na bana wenge. Moi na à part héritier wata, moi na wenge moko azobeta zate. À part bien affilé mutazo accompagner héritier moi dimi. Na poto vraiment na tamboli partout, na yoki ba trampité. Na yoki ba trampité. Ba yende na yoki angote. Vraiment na yoki na ara musique héritier. Dalandi ba image ya Nigeria. Na moni place bazo faire interpréter public banzembote. Ce qui album na yo esimbi, o bandoza micro na yo otike la public. Wembi muke, o pesi public. Na mobi na file pas zo ra micro. O pesi public, kasi. Poboloba o bete na Nigeria to boite, mais micro na yo. Est-ce que peut ça en public n'est fallait appeler ça public faire go landimai de connait fallait pour pas bino bosser le lopena depuis atia pena bâton ça dit moi na mai pena c'est bon. Ye balanda gete so andimi on à 12h 13h à bossa na gandima kio
Oh, c'est vrai. On a déjà essayé. On a petit zagle, bah, retourne à la question. Peut-être un Andimio, peut-être Erana. Non, on a Méline en Elo Morote. Non, on a Zalande Andimio. Mais on a Mélana Rolia Bilo Nanga. Mutu nanga ke place kendaka na bosani na wanga nanga no boya omoni ba mission o esale makana tongo batu bazana no mémoire ya fresh mais zoye na émission 15h o ka ba bombe bi mala komba fali o bien mission première soin basala ngo na 16h wana si biloko nyoso ko lia ikoti lelo wenge 4x4 tout terrain et sangani Tomoni, administrateur, entre autres, Jibin Piana, Alain Makaba, et Fondé Massé, là où est le roi de la forêt, au bazar administrateur, Basangani. Au Sangana, on a pour un événement où ils ont les 30 et au Simba. On a un événement, on a un événement, on a retrouvé à jeter. Ba vient na biso basangani non ça événement parce que wenge beta déjà ba disque ensemble wenge sala déjà ba tourner à danger événement za bato nanu basangana te bakutani soki to landi na ndenga histoire wenge ezalaka ensemble etikala kotondisa stade te on m'a dit bien yo on peut aller au banane sur aller bisa yo que yo ngenda soko sala na wemo ko beta mo makasi na ndiye bango zongana na bango ensemble est-ce que yombo ya ba stade ndenge zalaka te est-ce que na ebité ceux qui ensemble ba ko beta stade après avoir ko sale la succès nyo surtout ba sali succès après succès qui na relève. Parce que tout le monde dit bango moko balobi héritier wa tazwa to tikelo relève nyo surtout biso to koli na biso héritier simba relève. Koto peut confier lobi fali pour pas représenter nga simba makambu. Ce que tu habite est-ce que ça moment les sous ya kobeta ba stade? Est-ce que eko simba pe rotonda? Petit Zacle na ebisio soki grand courage abimia tia libaya ekozala match kwata. Mpiaka na bango za na mutu na biso te. Piaka na bango otoba yo penozo confirmer que ba osala bango piaka. Et otonda na ngote. Petit Zacle na oyebisa yo wenge ya ensemble ebetaka ba stade te, ebetaka ba Olympia te, ebetaka ba Bercy te. Wenge etondisaka biloko wana soki baza éparpillé. Azolo bango bien avant que na mona risque ya stade etonda te. Rebecca maintenant ma case pour comprendre. Conseiller la unité ba la unité yo zanani. Le 29 octobre il fallait pour pas est-ce que c'était à Bukango mabe. Est-ce que c'est ba ba na espoir etonda te toyebi. Ba muto azan espoir akotondisa c'est fallait pour ba bazan espoir te que malgré toze belé bo etonda te toyebi bango. Muto pa toyebi kazan espoir que na kotondisa c'est fallait pour Ndeko ya Congo di nouveau à Kinshasa botu na ngai nini oh maison de Biema London in Kinshasa oyo eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris yaya soki ozana posa olata elamba ya Londres komi tungisa na yote adresse ezaka kase moko awa soki okoti nyonso ezali ba sandal ba sac à main ba chaussures bilamba ba parfum awa nyonso ko luka pena bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie botu na nga eza wapi na bandel mola entrée ya mama colonel opusani mukie oza mobimba maison d'habillement London in Kinshasa oyo ya yemoko madame Carole mwasi ya Londres ya tongo na ndenge ya kosakana te esuki kaka na maison d'habillement te lounge bar eza awa esika bana bandale nyonso bakobanda koya kozwa mankopo vers ndenge zalaka kaka awa London Place et sika pena bilengi ya bandalunga c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pour na visiter jour à ouverture bota la koti a visiter maison d'habillement a mati pe na lounge bar kaka ndenge bozali komona boyo kelangai eloko oyo les amis de Macintosh les amis de Bill Clinton tokutanaga awa na London Place quoi boutique d'habillement en même temps bon mon akaka terrasse moi il ko kolia moi nini neza la kaka check qui na Guignamba toujours prêtre j'ai Mikolo ezao j'ai Mikolo London Place London système
Kinshasa ya Madame Carole oyo aye kolatisa bana Kinshasa bilamba ya poto ya solo awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te. Pardon, London in Kinshasa awa nde masolo eyokani. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Nakomina tembe, tembe na mosala, nakomina tembe. Tembe na mosala na komina tembe, tembe na mosala na komina tembe, tembe na mosala. Mwana bende idéologique mouchipa avec le petite partie dit nekele ou les bas tout là par rapport à mon appel fait là-bas. Salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre nouvelle chaîne Toumba Toumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale, patron de Toumba Toumba TV. Bon papa SKK, bana papa SKK tout bon la banda ko s'abonner ya bino yango Toumba Toumba TV dit balobi Zakari Mwamba 7M encore et toujours balobi Tije Kiti bongo awa na Montfleury na quartier Joli Park esika Tije Kiti. Toye na biso pa ya o boyebite mais toye ko tumba awa balobi lelo eza featuring fimbu na tumba tumba balobi pito pale na ZM lelo baroyindi satije bakitongo awa na kata Montfleury to robeta masole belé na ken mpiana makizembe balobi après avoir kobeta 3 tours ya poto nga poto total sko poto total sko fait vert ya mona embele bino ta komina tembe na mosala deux fois te balobi merci beaucoup na batutu boze éparpillé boza ko sala confiance merci encore une fois de plus boss de boss Pablo Kini balobi Pablo Kini dispensante balobi les grands déclarants oya simi bateau ya commandement na katangola on a vraiment merci pour le soutien na yo boss de boss Pablo Kini po aluta continue la victoire exerta balobi yo za kopesa Sabasenga yo, merci beaucoup à mon sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta, les vendeurs de Rennes présents de la soirée qui se Britannie, Pire Fachi Betomou Quantombo, Pire Petit Adenguez, là on repose le cœur de maman Marinette Isabelle, balobi yabino yango yo tumba nga maman Brigitte Bite, CG Mokonza Rennes wana yo zo contrôler Rennes wana nenga au sarlaté, merci beaucoup na Miguel Ndenga leader italien, Miguel Ndenga leader italien pièce contre pièce là tu te vérifier. Balobi lelo to kotumba bon on a ken pia na makambo za mo ebele oyo to kotumba wa deux fois te to kotumba masole ebele to kobeta lisola wenge to kobeta ko ya ken pia na après avoir ko uta mikili to kobeta mo mukie mbala ya liboso ken pia na ya rolia sko tige et awa na tumba yego tsapwa na logo ya muninga na logo ya ndeko na ye balobi oyo to benga na toujours marche personnel otozawa na katiawa po na Montfleury po to tumba ken pia na tanga za ko kota na bike Faire ba manisa bougele ngai lion mabaza la kolamuka balobi faire ba manisa deux fois te mokonzalio bougele nga Jimmy ba manisa naza ko le labino tout mabe merci na soutien na bino boza bon éparpillé à travers le monde Eva Tumbaka Lombo balobi mokonza inverse wana yo yebiti nous contrôler avec sur laquelle pena kotara déjà pour Léon Bomba mokonza Autriche le grand esprit à CP là balobi ken mpiana makizembe Petit Zacle encore tumba donc deux fois te en tout cas na la tige mabe na la tige mabe moko impossible na bule sikonde tozala na vie na biso honorable Zakari Baba Baswe balobi na kacha babela wana vraiment to tamboli to nyati pe indusa place micro ebanda quoi sika micro bana na babilu wana siko na babilu wana donc na tonium na babilu wana ça la bien à part ça bonne santé ouais santé pepele en tout cas santé pepele napesi vraiment merci na basali Nzambe prophète Emmanuel Dodi oazo préparer mo bangé na événement le 16 juillet biso nyonso tout batu toza na ba problème bato mitu ekratana na Maroc to tikala nzoto pamba na kin biso tout tozo kende prophète Emmanuel Dodi azo mitu na biso azo ngisango na Kinshasa en tout cas ozana ndeko azobela ozana mvutima malédiction famille yaka le 16 na fikini yaka na fikini le 16 makambu nyonso ezokatana
blocage makambo ekenda liboso te boya vraiment bino nyonso esala bien. Merci beaucoup de ça bien Ken Piana 3 fois poto. C'est-à-dire ça rêve na yo ke musalo na sala ka parce que toujours encadré par perspective na biso o lelo soto za boye c'est grâce na ye. Ata lelo batu baza ko finga ata lelo batu baza ko boudé mais à sala école à sala histoire o lelo journaliste congolais mon côté à sala yango qui est Zakari Bababaswe lelo ko mona 3 tours ya poto zongi obono kotika na poto. Ouais, petit sac le balobi mwana Lyon aza mwana Lyon, mwana Mobutu otika la mwana Mobutu, mwana Kabila otika la mwana Kabila, mwana Facha otika la mwana Fachi. Ça te que père na vu na tambola partout, yo tambola partout. C'est que là que il faut changer d'identité, il faut changer ba parents. Vraiment. Ngana mwana honorable Zakari Bababaswe. Bana ya première promotion. Donc il va deuxième promotion na biso, ba petit sac le pe boye na relève ya lisango ngo botikali na tige et ça la biso plaisir danger. Donc première poto na kendaki ça va to kendaki na fali. Deuxième poto na ke Satan Satan mekiko bundisa nde balobaka Satan provoque Jésus. Satan provoquait Jésus na toute année alongité na yebo na zongi lisusu na dendi pena na koti mboka ngo. Obi ke batu mususu esala lokwa ma polembe bamba otongo ya sese moni yene ngabo esili ye pena potogo abosa na pena poto ninga baza baniate déjà ko babwaki ebo esili sikoyo shita sima pa ozongi 3e tour. Shita sima na zonga Nzamba linga était première shit parce que Bazak le Bazaki na ba Dubaï, bino pe bozali na Dubaï na ba peki sasa. Bon mata tala maman na avion délégation chef de l'état ça l'a plaisir à deux fois bana Zakaris qu'on a avion na père na bango donc to uti poto to sali tourner bobi que chaîne ezalaki na moi problème mais Nzamba résoudre parce que biso to bana prophète Emmanuel Dodi bataki nyonso to ba combat nyonso to ezalaka nil et sans effet. Yango bomoni to kendaki na bokasi ya Nzambe na mbokasi ya Ardi oaza informaticien munene na niveau à Lyon bundani makambo tout ezongi normal. Parce que ni salaki bakanga fimbu na fimbu ezalaki motema mabe kimotema mabe kaka na pesa ba détail te parce que Nzambe alobi soko limbisi déjà limbisaka limbisaka kimotema mabe ba guerre na bango ya wenge na honorable Zakari Bababaswe bamona neti fimbu na fimbu ko bimisa ba léopard ba hippopotame bangando balia batu ya ba luka ke ba étouffer chaîne mais to ebisa bango bo bangate soki bo doser biso pe to doser soki bo continuer biso pe to continuer honorable alobi to tia na se ouais rasola otobeta bongo na Soudaf ba vidéo yé balobi asali fiasco mpiaka. C'est-à-dire bandeli déjà les 30 jours bandi déjà na mutu déjà comme ça de piaka seki mamonde vient en de la forêt to moni image batu batinde la biso ya côté piaka il faut to lukato yeba soki wenge ye to yeba est-ce que ezaba image bazoki ya tricage ou ça loana ezaka ka ndenge to monaki vraiment ngana oloba omoni chaque époque ezaka makambu nango ba force ka nature te nature soki eboyi soki nature endimi to mona vie aza grand poète atondisa ba stade atondisa ba sali ya ndenge na ndenge wana balobi chaque chose et ça le maranata nango peut-être lelo tawana zo permettre te ya ba sali wana buka na lisusu donc il vient comprendre kaka musala na bango eza ya musique musala wana ememi ba na poto musala wana basombi ba pala danger. Donc, il y a un loco à prouver que Asalampiaka te via Fandisa déjà vu, nous sommes tous à Makam. Nous sommes tous à Makam, via Fandisa déjà vu. Lelo, où est 4x4, tout terrain, et Sangani, Tomoni, administrateur, entre autres, Jibem Piana, Alain Makaba, et Fondé Massela, où est le roi de la forêt, au bazar administrateur, Sangani, mais si vous Moutumo Razateske, Kosanganango, et Zakaka Pona, moi, quelques bateaux, moi, tête, oh, wana. Net entre autres Marie pour la zate Rikoko Boulambe baba aimé boanga bazate bazaki pe bato bazaki na kata wenge ba contrôler pe moi Pierre na bona wenge lelo bazate siko ko sangana wana pour événement za le 30 et ko simba take ken Pierre. Merci petit Zatle ngana obenga ngo événement ngana obenga ngo suka na retrouvaille ya GT ba vient na biso ba sangani non les événements parce que wenge beta déjà ba disque ensemble wenge sala déjà ba tourner à danger événement za bato nanu ba sangana te ba kutani nati combat final ya Alina Foreman wana ezalaka mobange na événement bobundi bo comité na final wana nde mobange na événement mais o eza retrouvaille ya wenge ya clan wenge vraiment je pense soki to landi na ndenga histoire
wenge ere ezalaka ensemble etikala kotondisa stade te wenge ere ezalaka ensemble batikala kobeta sali ya monene te wenge ere ezalaka ensemble batikala kobeta Zénith Bercy te Olympia te wana ntango bazalaki ensemble ntango bazalaki ensemble mais soto bakabwani ntango bakabwani nde tomoni baévénement sikoyo ebetami mutu na mutu azobetisa événement selon lupemba na ye sikoyo kozongana na bango ensemble est-ce que yombo ya bastade ndenge ezalaka te est-ce que nayebi te soki ensemble bakobeta stade après avoir kosalela succès nyonso tu basali succès après succès qui na relève parce que tout le monde bango moko balobi héritier wata zwa totikeli relève nyonso tu biso tokoli na biso héritier simba relève koto pe confier lobi fali pour pas représenter nga simba makambo ce que tu ebite est-ce que ça moment lisusu ya kobeta ba stade est-ce que eko simba pe rotonda petit Jacques na ebisi yo soki grand courage abimia tia libaya ekozala match kwata ekozala match kwata cela veut dire que ba héritier pe baza capable ya kotia pe libaya na ba veme ba fali pe ba capable ya kotia libaya mais ba telika na respect à vie totiki la ba vie ba beta mpiaka na bango za na mutu na biso te piaka na bango otoba yo pe nozo confirmer que ba osana bango piaka et tonda na ngote petit Jacques na yebisa yo wenge ya ensemble e beta ba stade te e beta ba Olympia te e beta ba Bercy te wenge etondisaka biloko wana soki baza éparpillé donc wana eza prophétie na pesi tozela le 30 juillet za kala te di ça dit toloba yo ne bakabona basala ba plein basala bana eloko oprouver te mais ne basangani boye tolota na biso plein te tam so ba kanisa lokwa ke stade ngeko buka na ko ba ngweka na jibe même podium et banani bazana tout comme ça ba banani tout et tout ok ça na ngelo côté ils en ont normal stade etondaka na bato bazana na actualité ba disque zo bouger bato bazolala na babar mais pour le moment soki na tunio na wenge mobimba ndenge basangani wana mutana disque zo bouger na minute azate fallait normalement ba la sona projet ya kobimisana no disque après disque wana nde emema bango na ba stade mais to souhaiter bango ka ba bonne chance ba beta mais ezala te ke keni botiaki mbanga ke bakobuka stade bakosala boye ezala te ke soki babuki te babambela biso be ke tala maloba na bino bolobaki nga azoloba ngo bien avant ke naomona risque ya stade etonda te yozomona ke risque ya stade et rotonda na ngote nga azala na nga hypocrite te yozomona azala hypocrite te parce que génération wenge biso tout okoma occupé ba papa ya bana ça dit siko yango yana batu mususu ba oyaka pona nostalgie ya komona su wera jibe na podium moko ba mususu ba mona keno ba ko se mobiliser ba to route ba province et tout selon ndenge ba producteur la bango Amadou Djabi nde ba osala ba nini ba projet la bango ke ba to pena ba route ba province ba ya événement wana ils a grand événement mais yo bo yango événement te et on va retrouvaille ça maman retrouvaille en tout cas ça la bien en tout cas na osenga papa chéri akamba équipe bien parce que ye mutatikala na ba fan nyonso to ya wenge akambaka l'idéologie yango bien azalaka fiche daté tekosala bien parce que yende mutu toomona ti lelo azoresiste na bavile wana azobuka na baconcert VIP toomona pena papa chéri te de la forêt pe ça va tomona na bakanluka asalaka baplay à danger mais côté ba $100 $200 parce que chaque mutu ana identité côté populaire boy wera danger côté VIP JB danger so featuring wana nde siko et ça la biso bien ça la bien mais na papa chéri JB piana l'homme qui a mis le dans coco yeka kande ozalaka comme président ndenge bazalaka ensemble ne bazongi wana mutu mutazana tâche na toi oyo ezaki no ngana yaki président na otika la président yo zaki côté ya finance otika côté finance na biso côté wana esimba te faut pena ezalaka copie là que là rekoti biso ba administrateur to kaboli autant bambolombolo ba emeli ape ba kaboli autant na bango donc c'est ça bambolombolo baza ba leader ape baza mais bon emeli kabola là nde mona na de la fo esimba te to ba pa Adolphe Ozonde mona bango te Adolphe Ozonde monte Blaise Boula ndé mona ba wera ba Adolphe Ozonde ngema wana manda chante Adolphe Ozonde mona manda mais là siko comment on a papa chéri lobby atikeli héritier relève parce que héritier aza mwana il y a le roi de la forêt a outé papa chéri aye maison mère ndé to découvrir héritier Watanabe siko papa chéri atikeli relève lobby aza grand esprit héritier Watanabe yo tikali yo ndum toza na relève na biso
mais pourquoi pas faire parce que faire ego là azaki mwana tsuka ya wenge 4x4 ans bazalaki ensemble maintenant pourquoi pas que non batikeli bateau on n'est pas faire ego là pour azaki petit na bango maga yemba na disque était na wenge yende muto azwa bateau comme même bagé pesa héritier pourquoi kende ko tala bango. Merci petit Zacle, héritier ayemba na mikwa papa chéri, héritier ayemba na mikwa wera. C'est normal, c'est normal. Bapesa e pouvoir. Petit Zacle nga na outi poto na tamboli ba boîte, na tamboli be kala danja ba congolais. Héritier watana bazo mériter. Pouvoir wana bapesa parce que degré mi ange mi démon ezobeta na ebisio. Mwana mobali ana héritier en tout cas félicitations. Soit, à part héritier, ça peut koko na bango bina filé ça là bien. À part héritier, koko na bango bina filé. Parce que na episode na bana wenge. Moi na à part héritier wata, moi na wenge moko azobeta zate. À part bina filé mutazo accompagner héritier moi dimi. Oh, mais faire rigolo la bimisi dynastie. Tozo yoka ba rumba trapa ba nini rumba trape betia wa dynastie. Oyo kango te ken. Na poto vraiment na tamboli partout, na yoki ba trampité. Na yoki ba trampité. Ba yende na yoki angote vraiment na yoki na ara musique héritier na bina filé pour fallait te côté na polémique oté ya za mwana quartier la terre oyoki ba trampité na yoki ba trampité nga yoki ka ba rumba héritier wata ba rumba héritier ya bataille tendai ya Rachel Futa noki ba nzembo héritier ebele zo beta pena mikili ya poto ya ba trampité on yoki na yoki angote yo na problème na faire. Na un problème na net ya nini tozaka jamais na problème mais na lobi boye album babimisi eza bien promotion kaka nde eleka ebele moi promotion ne sala bien. Moi te fungole nzela moi Nigeria ba nini wa kebeta na Nigeria ça lit déjà bien. Bon nalandi ba image ya Nigeria na moni place bazo faire interpréter public banzembo te. Ce qui album na yo esimbi o bandoza micro na yo otike la public wembi muke o pesi public ndenge mobina file pas zora micro o pesi public kasi poboloba o bete na Nigeria to boite mais micro na yo est-ce que pesa ngo public ndenge fallait pesa ka public na ba pays tout Afrique fallait pesa ka public ba micro public ezo répondre Nigérien pe yo ka ne français te ayo ka appeler lingala te so oyembaki na langue ni na Nigérien. Waneza ba jeba congolais mo bazalaka aza fanatique no bengisi yo kaka yaka betaka ebele sebeni batu ba bouger pour côté champ o batu ba bouger na bango te batu ba bouger te ndeni faire ko la yimba danger grand artiste misa so moni artiste akemboka mo boye azopesa no ka ba image ya sebeni nde batu ba bina seke côté ba champ mobulu. Oh mais batu bazaka ba yoka pe banzemba rumba pena ba okende bon na habité petit ça que na ko développer likambu oyo e bouger Afrique te boy na ko développer ngote ngalinga na développer li solo neti e bouger Afrique il fallait beti na kan balobeli yango presque tina ba TV5 on ça comprendre siko soki yo beti li solo ngo ezaka ba porte parole non de ba ya tso mato il passe. Tu as un journaliste au Nigeria, ça lobeli angote. C'est que sans impact. Tout le monde a fallu que tu senti que général Makos Babando Swana entre Bangona Bamba journaliste à Côte d'Ivoire. Paga et côte. Comment vous favoriser Fali Boy? Vous pensez que cacher cher. Si ça mboka na biso moko. Vous pensez que cacher cher boité. Na Congo kuna. Ba valoriser ba musicien na biso boité. On sentit que musicien yemboka na bino a dominé a dundi na bino et pesi mo bangé na actualité. Mais bango ba ke Nigeria. Wapi sikoyo actualité ni nekoti kuna. Il y a le problème. Parce que lelo so otali pena kino. Ba wera ba jibe basi basali bakamuna bango ba fi ba fanda. Lelo so otala ba fali ba ferré ba héritier ba tout consort ba fabricager et tout. Lelo pena ken piana. Longo bimana popena ke o ba yebi mututu ke non yo za soit proche à Fali to za proche ya bina filé to nani nan pena o sala pena ana bateau de commandement pena ozo poussa musique ya mboka na biso ekende toujours boso petit zacle na so vérité bina fila zo poussa musique ya mboka na biso kolanda age ya bina filé te kolanda distraction te ne bina fila ya ka oseka musique ya bina filé pena zo kote timola mabulu inonsibi pe kutu inonsibi kuta sakota na rana kala mais mutu azo kote wa tie mutu a tie force a tie musique nanje bina fila zo kota mabe lelo Fali Ipupa aigle so lingi pena o comparer na artiste congolais moko ko comparer ni nani oh beti maboko
Moutazate, fallait comme camarade à Nino, il y a Maître Games, il y a Badadjou. Fallait comme comparer na ba grand il y a Afrique. Fallait alonga la concurrence il y a terre à terre il y a communauté Congo. Alonga la concurrence a comment la concurrence il y a likolo. Na Afrique ba artiste ni ba dominer. Na RDC batangi boy. Na Nigeria batangi boy. Na Abidjan batangi boy. Ceux qui batangi 3 têtes, oh ils ont dominé l'Afrique. Fallait avoir parmi les 3. Ce que na Congo te comparer. Ah mais ba grand chanteur bazali obitarato lobena na grand chanteur nga il faut. Zala grand chanteur o tika na idéologie ya papa Wemba na Kofi, papa Wemba zo yemba danger, mais Kofi ka nda zo fungwele basal. Kofi azo tongara banda ko koleka yo mutoganga ka oke musika. Tolo ba ya mo vérité. Wa yemba no danger. Mais prouver biso siko ki danger ko yemba na yo. Ezo apporter yo nini. Zali comment siko? Parce que quand muto baloba que ayemba ka danger te ba fait beaucoup ba likolone yenda la kisa biso ba Bercy si ba Olympia ba Zénith. On a Koffi Olomide. On a Koffi Olomide. Donc makambo parce que ozol ko tuna par rapport ya Ferré na Fali. Donc Ferré aza papa Wemba Fali aza Koffi Olomide. Donc un point un trait. Ça dit ngolo bakino Koffi Sakenda papa Wemba sikoyo à ce stationnement mais azala danger ayemba danger à kota sala ba musique yerba inesika via suka ke yango Fali a komi plazo a dépasser yango. Tolanda mo bangé na featuring ya Wake Up. Papa Wemba na Koffi. Papa Wemba yemba danger. Mais voir Koffi siko ce qui a niatikara. Au santé imité ma base ces années tu vas sopeli yango mai moko ba ya amour. Mai amour. On se comprend. Mai moko ya amour ya elengi. Mais sikoyo faire gola ndima ndeko ne Fali pour pa bino bosser lelo pena depuis atia pena bâton ça dit moi na mai pena c'est bon. Ye balanda gete so ndimi on a 12h 13h a bossa na ndima kio. Oh c'est vrai. On a déjà essayé. On m'a dit petit ça ba ko tuna nga question na. Peut-être ndimi yo peut-être erana. Non na meli na ngelo morote. Na na nzala nde ndimi yo. Mais ana ko mela na ko lia bilo na nga. Mutu na nga ke place kendaka na bossa ni na wanga na nga. No boya. On m'a dit ba mission o esale makana tongo batu bazana no mémoire ya fresh. Mais zo une émission 15h o ka ba bombe bi mala komba Fali. O bien mission première soin basala ngona 16h. Wana si biloko nyoso kolia ikoti. Bon. Wana si mission 16h. Oya tongo nde aza ine. Ya kasi bo solo boye bit abanda be mission 8h à 9h. Wana mutu a naturel. Kolamuka. Ozobanga journée ekende ndeni. Merci beaucoup Lelo. Blanchard Moussira zo continue toujours ko marquer respect à lobby. Wana ndeko no moko na sima abela liboma keni wana lobby ke bateau yo zwaki o lobby ke batata mwasi na yeso ba mama leki na ye baza bande koneta yebi ata moko te na bango tout Lelo. Nga kenda zo batata mwasi mais yazo défendre ke nga za ba mama leki te. Mais nga bateau na zwaki ba lo bateau za batata mwasi. Yesko a devier ko lo batata mwasi yazo ba mama leki wana ba mama leki na ngati baza ba mama leki na yote c'est normal ba mama leki no te po baza batata mwasi na yonde. Bande ko ya papa na yo. Bande ko nde ya papa na yo. So est-ce que le pont na bango c'est ba décider pour ba te kango. On aura besoin ba so bango. Te ba c'est la vieille ça que aussi sera mbongo de à partir là déjà. Ah ba zwaki déjà. Ba simbisi déjà moto yo sala masolo. Moto sala masolo de ba simbisi ba partir là. Simbisi déjà partir là. Mais ce que ba tupé ba lobby bande koné mususu ya Blanchard Moussira ba yo ba porte plainte. Bon on porte une plainte pour na genda lobby ça ba mineur. Ngako na lela dossier bongo fort. Na lela dossier bongo fort parce que ngana osamba mingi te me ko samba siko na tata mwasi na bino fara ngasiko na filmer bino lisusu na yesu na image na tiango yesu na internet. Osamba na yote. Ma osamba na tata mwasi. Ah parce que tata mwasi nda ozala ana comme défenseur nanga. Ngande na bengaki ye banini mwana oyo anyoko libiso akanga lupango na so bambule belé tela tata mwasi ndenge na zonyo kwama. Kai Pona kosenga il faut te filmer nyonso. Faut te filmer nyonso. Mais quand même azasu e pas na bango ta longwa comme na bandela zo parler. Balongwa chebino bongo te ke otongi geto chebino. Après ba locataire ba pesio mbongo ya garantie ba pesio garantie na bango yo garantie wana ke lukela ngonda ko côté mususu. Mbongo ba futa na fin du mois yango zo futela kuna wana l'action longwa chebino. Atoba oh to ba mbongo ba futa raye ba to yango ya futela kuna. Yango mosaka futela kuna. Oh, mais ce que dit pour Afrika tatambola. Si Afrika teza boutique moko to asala chez bango,
momi mo boya ya ka poza maison ya senga garantie à 25 mois garantie à 25 mois na momi ana lobi zelanga na te ka jeep nanga to coopérer na peso garantie pour 25 mois ebelo nga na age nanga na besoin na lia bambongo nanga déjà ndenge na pe mabwe po age ke bibele pour ceux qui na kachwa wa sikoyo asi momi ana olie oteka tiaka ka to calculer ba mois mususu ya bambongo etikala ofana na ofele timbongo esila comme ça tu petit kalianga nde ba coopéra bongo siko toke su na ka mususu to ba jipo oyo bongo oyo ben mve wana ben mve wana mukia zaka nango ben mve mukia zaka nango obi ben mve wa mukia zaka nango wana talande ko nanga zo seka ben mve ana fisto za se atambole nango trop to beza fisto sai atamboli nango trop bapanye koti pesa nga telefone nanga wapi yango bapanye koti mende ko nanga za artiste na otanga kombonete za artiste ya kitambo ya yebi makambo na olo bakena okosa te eza BMW ya Fisto sai Fisto sai babengani na podium ya JB nde mosaka proposer alobi bako diminuer boete yo faut kabelanga boro na otiang makelele papa chega santé ke yo koza mutoka bakar bako diminuer bongo te na otie lango makelele oh nani sai ouais, ça. On s'entendait à Kala. Ouais, il y a Kala. On a 2015. Plaque ça, ouais. Plaque yango, est-ce qu'il y a 0 combien? 04. Ah, 04 non. 04. C'est quoi? Oh nani, Mosagat. Oh BMW. Ouais. C'est quoi toki ah? 04. 04. C'est quoi BMW ça nani? Oh santé à Mosaka, il y a Lelo. Santé à Sai Oyo, il y a 5 ans passé, 6 ans passé. OK. OK, to besoin. Mosaka soki makambo na oloba ya BMW za lokuta pona nini osela ngo droit de réponse te ke kara batu ya sai osela ngo droit de réponse te pourquoi oye patron ka wana na monde bana ngo ka 2 personnes yena Benzema ya joueur o auto ko tsango ka une semaine tandis que sai atamboli na karo trop moni ba théâtre mususu to ba ba théâtre mususu to sala ko ozolakisa bato bapapier mo batiaka foto no likolo oyo babuku na nga lupango ata kutu bato yango ya kitambo baza wana bayebike mosaka nano ana difficulté osombela moto ata secret bongo bamapango yango mbongo mapango yango azwi yango wapi ya makambo na obete ya lokuta te biso tofanda boye omona penda staff staff pe chaque jour ke bato bafanda mais mosaka na on afanda na été ata ba petit ne proche ke amela secret petit ne pe asombeli ata secret ana na ba possibilité ana te oh to ba ya sombela mosaka déjà na oyebisa yo ndaku na ye tokota yango plusieurs fois na mona na chambre ya bana te ke bana balala awa papa na bango awa bana basaka na ata na salon nano na mona te tuna batutu ya kitambo mosaka na yebi abokola nyama moko na vina eka nyama ana pena bokola ke bien wa nyama nini wa nyama nini ngungi abokola ngungi abokola so ngungi très bien mais à condition ngungi azela soki ya lali pongi ngungi azela soki ya lali pongi so ya lali pongi ndati keli nzoto wana ngungi alie pena makila tondi abi merci papa nanga mosaka vraiment merci mudabokola ka ngungi merci mesdames et messieurs toko mi fatima na suka na quel bien la makizembe boss de boss Pablo Kini Pablo Kini dispensante babi les grands déclarants oya kangi ngola on a tout merci beaucoup na Mbuta Mwini bakoko ya Lunda Mbuta Mwini bujelenga Dani de Real de Madrid nazako la Alex Fumuti hymne national mabe des fois empereur Tchachombala Kashogi balobi des fois bakuluto boza toujours ko soutenir ngai Freddy Kwanza les Jokers na robot sanate Freddy Kwanza les Jokers Marcelin Okemba bougelenga Freddy Kwanza les Jokers nazako lele mabe mama Irene Mukabila ngai etili lo ça toujours soldat fidèle ya Kabila ya jeté fidèle na PPRD ye batu bakenda me ye fidèle mutema malamu pe lobinga ye mama Irene Mukabila mère na biso ya poa na kati ba PPRD donc des fois te komona Koffi Olomide na Félix Oise quoi ensemble bazo seka ba nino satiki no suka na nzala mobo ya suka na relation mais so Oise kalobaka ba kosangana mukolo nzambe na sata ba yoka parce que nzambe na sata ba yoka ni ndango basangana tonde na zo biso la réconciliation nyonso to ezo salema lelo ezaka soki to sili na biso to yoka na biso pe loko to zawela zaki succès oh to ba Koffi Asili Oise kwa sili yango ba yoka batu nyonso ba sangana na zo bisa eza bongo o batu to ba sangana ezaki ba sili na zo bisa eza bongo
bato nyonso nataki komba mutu te mais so moni bato moko boye bakomi osangana c'est que comprendre kaka keno basili olingi na répété kaka ta yo moko tolo bafere go ndenga sangisa ba 5 collègues ne ya wenge musique maison mpona dynastie siko nani a succès batuta sangisa mutu mota nani aza a succès yebisanga lelo soki fali mutu asengi ye tosangana est-ce que fali andimango lelo tomona fali asangana kaka na bamaître Gims na badaju na banino nde bamasa ne bakomi olesa moko mpo saki mutu alingaka kokangama na bato ya niveau na ye lelo eza impossible ke bayaya babenga fali ke to créer mwa ndule moko eza impossible mpo fali andima loba andima ngo me à condition producteur akotia 3 millions de dollars fali azwi 2 millions 2 millions 500 000 bino bokaboli 500 000 dollars yazwi 2 millions 500 ya ye moko mais bino bozwa 500 000 bokabola bino ekiri nyonso bokabola ok wana so pona condition mais oui ezate ke no botsanga pe non parce que fali so asanga na bino bobuka ba stade bobuka ba esplanade ya ba palais du peuple d'ailleurs sanga na bino te soki andimi c'est que a favoriser bino bodembela na moto na ye comme ça bondima pe caché bokozwa botikele pe caché na ya kozwa mais fait go lobaki so ba go yemba na bango producteur so ba yemba sama mais pourquoi bozela ka fali ya kaka bo dynastie bo yemba ki bino nyonso bosangani ba wengi yango nyonso tu sonia ko bimisango ezo ya pourquoi kasi wona eza deuxième volume ezo ya ya makaya kasi bimat eloko bo yembi ya danger bo bimisango rapide eloko asoni nde ezalaka ezobatama mpo bobanga ke so tobimisi baoseka biso fort merci beaucoup Ken Piana tokomi potiba na suka traité na biso na ebité lelo Ken Piana Makizembe patron ya fimbo na fimbo lelo ba travailleur derrière yo ba tout bazo oyo pe baza simana yo oyo pe bazo kobika na simana yo parce que oyo muki oganyaka yango partager na bango nino ko ebisa na bato na moni pe na t-shirt la t-shirt na lati oyo eza un des reins oyo eza film moko ba congolais basangani na ba américain donc eza film moko basala projection nango na août donc eza mobange na film ezo cartonné na États-Unis na niveau moko sokoti na tous les villes d'Amérique en tout cas yango nde ezo régner na minute oyo talaka une des reins to signer vraiment contrat maboke wana omoni te saisi aloba ya kosala yango esu te ke toliaka bamakaye su bamondongo te wana ya théâtre asali te so yake abetisko fitting na baaméricain suka na idéologie ya GTC nanga Angel Muswahili Makizembe vie Luiso Mbata vie nanga Placide Ebio en tout cas merci na yo Petit Zacre na osenga nde bato na biso ya fimbu na fimbu vraiment bosabone ngana Petit Zacre to ampangi plus impangi bana ya pale moko bana honorable Zakari Babas donc bossa abonné massivement nana besoin mission nanga oyo et ata na mois 2000 abonnés ata 3000 et ça la bien merci beaucoup mais le 29 octobre il fallait poupa est-ce que c'était abukango mabe est-ce que ba ba na espoir etonda te toyebi ba muto aza na espoir akotondisa c'est fali popa bao baza na espoir te ke malgré toze belé bo etonda te toyebi bango muto pe toyebi ki aza na espoir ke na kotondisa c'est fali popa merci beaucoup Fiston Koloke El Zapatero sous les Kauka Parazuzu merci na batutu merci na Koko Dilaso opérationnel yoyebi ka be 52 balondo ya malor merci na batutu pena na robo sanate Kelingole la motema Patrick Missi na kata Montréal wana merci na président Alain Moutaga ba Alain yoyebi ka nde toza okumbela idéologie merci na KBG Jean Kayembe KBG Kabongo yoyebi des fois mon ami merci na batutu merci na équipe technique tout les autres ninga compagnie merci na Montréal Maël Sadiki merci na batutu pena bon continuer ko s'abonner bon ça la confiance na Tumba TV officiel de le vôtre Zakari Mwamba merci à mon sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta merci na batutu merci na Clotilde Bondo le plafond des reines merci na maman Emeka Graf merci na beaucoup la Rachuke Lomboto merci na papa Guillaume Maton de l'homme portable motema batte maman Anina Bamona portez-vous bien c'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacre. Petit Zacre. Zakari Mwamba, le Petit Zacre.
Zachary Mwamba. Allez, petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince.